Reçois de moi le parfum qui t'aise, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du feu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos barro nas mãos violentas. Nesta manhã, pelo seu nome, deixamos em nossas casas não todo varão que está aqui neste lugar precisa de uma resposta. Toda pessoa que se encontra aqui precisa de uma mão nesta manhã. O Senhor vai se levantar e na vida de alguém terá força. E o Senhor vai levantar a vida de alguém terá brilho. Você convidar a sua presença neste lugar. As portas dos corações estão abertas, levantem e oferem. Deixamos assim neste momento. O Senhor não deseja ilumido. Como a Bíblia relata. O nome de Jesus está mais exaltado. Aquele que foi picado pela serpente, que fez serpente de bronze. O Espírito Santo toma o lugar. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Todos que se encontram aqui. Et plus précisément, l'ange de l'église, Preciosamente que Deus abençoe l'instrument de cœur, le maréchal, le prophète Elias Antonio. Nanzela na yende biso tozwaki lesika oyo. E nanzela na yende biso tozwa koki ya koyeba kopartage oyo nini Nzambe atie kati na biso na nzela na. Alors tika na tomona lelo Nzambe basata kesa olole. Amen. Nzambe pambola ba pasteur nyonso ba serviteur ba servant. Pastores, servas. E tika portion ya bénédiction makasi likolo na bongo. Muita bênção em sua vida. Merci Giovanni. Obrigado por ter me sentado.
Bien, pendant quelques minutes, nous avons pas pour la vie d'ailleurs. Durante alguns minutos, Deus vai abençoar a sua vida. Parce que tu vas sur le temps. Porque vamos falar sobre o tempo. Il y a un temps pour tout. Há tempo para tudo. Tozana tambo pona likambo nyonso. Temos tempo para tudo. Oto likambo na tango na ya. Ou cada coisa tem o seu tempo. Alléluia. Bobo ya moto moko ekopambwama na ntongo na lelo. Vida de alguém será abençoado nesta manhã. Bobo ya moto moko ekotika lobelenge akoti awa te. E a vida de uma pessoa também não vai estar na maneira que ele entrou neste mundo. Makambo ya nzambe eza makambo ya molimo. As coisas divinas são espirituais. Eza basala ngo mpe na bato bakoti na monde ya molimo. E Deus também se opera naquelas pessoas que se introduziram. Makambo ya nzambe tomonaka yango te. As coisas divinas não são. Mais tozivaka yango en esprit. Mas nós vivenciamos em espírito. Bato bakei na kelasi As pessoas que vão à escola bazotanga, estão estudando. mais le premier azalaka le dernier bazalaka. Tem o primeiro, também tem o último. Mais bango nyonso bazwaka matière moko. Mas todos têm a mesma matéria. elingi koloba même l'église aussi. Quer dizer, mesmo na igreja, biso nyonso tokoya eboke. todos nós podemos vir em mais olingi ntango osala na wana yango osala na wana te. Mas a maneira que eu vou operar nele, não eu vou operar nisso. seke na ntongo na lelo Quer dizer que na manhã de ntango akobenga moto moko vaya ero. Deus vai chamar alguém valente e herói. Amen. Amen. Bien, na za awa une semaine. Vou estar aqui uma semana. Pina sikia na une semaine pour na zone. E também me resta uma semana Na para que eu été na possa mission il y voltar. a 2 semaines seulement. Eu vim numa missão de 2 semanas Alors quand somente. tosololaki na père, Quando nós começamos com o pai, nayebisa ye ke eza mpena impossible nasala séminaire. eu disse no papai que é mesmo Parce que temps eza mokuse epuis naza na makambo ebele mpo nasala na 2 semaines. O tempo mesmo está, eu também tenho muita Donc cela coisa para signifie fazer. que Significa que lolenge omoni nga na maneira que está na soko matéria, ozwi grâce ya omonanga te se não tiver a graça de mbote nanga deja ya orevoir amipeseli yango a ava. minha saudação de despedida eu já antecipei. Alléluia. Bien, tozotanga bible. Vamos ler a Bíblia. Toza na Juge chapitre 6. Nos encontramos no Juízes 6, Tozwa verset 3 ti na verset 7. Tosote totangi 13 ti na verset 18. Juge chapitre 6. Juízes capítulo 6. Totangi verset 3 ti na 7. Vamos ler de 3 a 7. Pe tozwi 13 kino na 18. Depois 13 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas viam como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. Assim Israel empobreceu muito. Versículo quanto? 6. Continua aí. Bate lá. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor e Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. 13. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu?
E ele lhe disse: ai, senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, dê-me um sinal de que és tu que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha presente a ti. E disse eu: esperarei até que voltes. Palavra do Senhor. Amém. Amém. O que? Esse é Amém. Amém. Ya costo. Amém. Ya burro. Amém. Ya matama minene. Isso amém ya libandi. Amém ya libandi da. Amém. Amém. Amém ya libandi. Amém. Te. Amém. Amém ya libandi. Yes. So vem uma boa para falar logo com a glória. Glória a Jesus. Merci Giovanni. Obrigado, podemos sentar. Yo tá bien. Ouça-me bem. Só vim de manhã sem a eu cair e ocupei. Se alguém quer te pedir de cadeira, não se quer assistir. Parce que nós falamos na Natal. Porque estamos a falar acerca do tempo. Il y a un temps pour tout. Há um tempo para tudo. Yo kangana yisa yo. Ouça a voz de Deus. Makambo tozo solola. O que nós estamos a falar Eza makambo abana mikiete. não são das crianças, Mais eza makambo mibange. mas são assuntos dos vazios. Message oyo. Essa mensagem Eza message ya babebeke. não é mensagem dos mais Mais eza message ya mibange. mas é mensagem dos mais velhos. Nagina obani. Eu quero Nagina eza message ya mapakanu te. não quero dizer que são mensagens, Mais eza message ya mwana na nzambe. mas é uma mensagem do Filho Na de Deus. Israel. Em Israel, Tango bazo célébrer pas. quando estamos a celebrar a paz, Nzambe ayebisi bango. Deus nos disse: Moto nyonso akocelebre pas. toda pessoa que vai celebrar Asimba nzete na maboko na ye. que segura uma vara em Nzoka mo bato basimbaka a nzete. primeira conexão que tem ezalaka bana mikie te. não são crianças, Me ezalaka bamibange. sim, mas O mubange o mais velho eza moto aza na é a kuania. pessoa que tem a sabedoria, Eza moto aza na é a sagesse. pessoa que tem a sabedoria. Yoka ebisa yo. Ouça que eu vou estar dizendo. Message oyo Essa mensagem eza message oyo ezaki dirige epai ya peuple ya Israel. foi uma mensagem dirigida ao povo israelita. Israel azaki libota na nzambe. Israel é o povo de Deus. Israel ayebaki bapromese nzambe apesaki epai ya koko na bango Abraham. Israel havia conhecido as promessas na qual o Senhor havia Israel azaki héritier direct ya nzambe. Israel era herdeiro direito de Senhor. Parce que nzambe azobekela Israel eto. Porque o Senhor se agabava dele. Parce que nzambe moto asepelaki mpona Israel. Porque foi pela graça do Senhor escolhido. Nsima na kobima na Egypte. Depois da saída do Egito, Nsima na konyokama na Egypte. depois de sofrerem no Egito, Bible elobi na biso. a Bíblia nos relata, Eselelaki babima. convinha eles Babimi na bango bien. saíram muitíssimo bem. Bakomi na livre ya Deutéronome. Chegaram no livro de Oyo Deuteronômio. ezalaki livre ya suka mpona Moïse. E era o último livro para Moisés. Moïse azomona mboka. Moisés estava bem a terra. Moïse amoni mboka bazokende. Moisés viu a terra. Moïse amoni bilaka pene ya kosimba yango. Começa quase a tocar. Me nzambe alongoli ye. Mas Deus o tirou. apesi relève epai ya Josué. Ele colocou Josué. Josué azwi relève ya Israel. Josué recebeu o relevo. Josué akotabusa Israel. Quando ele estava dirigindo Israel. Na livre ya Josué. No livro de Josué. Na obili na livre ya Josué. No livro de Josué. Eza livre oyo Israel. É um livro que Israel Il fallait abunda mpona aconquérir mboka na ye. convinha lutar para depois conquistar a sua terra. Ezelaki abunda mpona héritage na ye. Tinha que lutar pela sua herança. Israel abunda na lubongo te. Israel nunca lutou. Ndenge abunda na livre ya Josué. Na maneira que ele lutou no livro de Israel atikalaki kobunda bongo te na Israel nsimo. jamais lutou assim por toda a Alors Israel abunda Israel combateu jusqu'à ce que a récupéré héritage na ye. até que ele recuperasse a sua herança. Tango a récupéré héritage na Quando ye. assim ele o fez, Bible elobi na ngabo. a Bíblia me diz: Israel asali oyo esepelisaki nzambe te. fez o que não agradara a Deus. Bible elobi A Bíblia relata libuta moko ya kombo ya mandian. um povo chamado de Medianita. Bamadianite
baye likolo ya Israel. vieram por cima de Israel. Zokande. Afinal de Nzamba contas, ise di Josué. Deus havia dito a Dama zo Josué. pese bateau ya commandement. Quando estava a dar fora de Nzamba robi na Josué. ele disse: Tanke okovive. enquanto que tu viverás, Moto moko te akuafronte yo en face alonga yo. ninguém vai te enfrentar em diante para que possa te Mais tango bamadianiti baye. Mas quando vier os medianistas, Bible robi na nga. a Bíblia está na Bíblia. Bamadianiti basi mokonzi likola Israel. Os medianistas começaram a reinar sobre Elingi Israel. ezosalema. O que estava Tango acontecendo? Israel ake alona. Quando Israel ia semear, Israel azolona na tongo. Israel semeava Aloni na mili. de tarde, Aloni na pokwa. de meio-dia, Azongi na ndako ke opesa. ele voltava para que Kolobi possa lisusu aya. para que possa. Mais tango akoya. Mas quando ele Na tongo wana. naquela mesma Akuti bamadianiti. vai encontrar os medianistas Na baamaleki. com a Amalequita. Baye likolo ya basenga so Israel alona. Vão vir por cima de semente que havia Babandi konyata yango. Vão começar a pisotear. Bazonyata yango. Começar a pisotear. Bible elobi. A Bíblia está Bazoya na bampunda lokola mabanzi. contra velhos, camelos, como Banyati yango. vão pisar e vão pisar. Tango Israel na tongo. Quando Israel de manhã Semasi nyonso balonaki. veio toda a semente Exato. que viram semeado. Bakomi olela. Começaram Babi tosalani. Courage. Coragem. So continue lisusu. Vamos continuar. Bakontinue. Continuar. Mais na butu. Mas dentro Bamadianiti baye. os medianistas. Bango baloni na tongo. Baloni na mili. Baloni na pokwa. Mais na butu. Mas de nós, Baennemi bazoya. inimigos Bazoko détruire semence. vão destruir a semente. Bible elobi. E a Bíblia À está cause ya situation wana. falando daquela mesma situação. Israël a commis très malheureux. Israel empobreceu. Israël a comment vivre na paz. Israel vivia em miséria. Mais Mas bazalaki na promesse en nzambe. tinha uma promessa de Deus. Bazalaki na alliance na nzambe. Tinha uma aliança com Deus. Malgré bazalaki na alliance. Apesar que eles tinham aliança Mais com Deus, situation nazo mas vivre. a situação que eles Situation nazo a mene. situação que eles Ezalaki na levavam rapport te na alliance na bango. não tinha relação em relação a Deus. Ezalaki na rapport te na promesse eza bapesa bango. Não tinha relatório na promessa que Deus Nzambe havia. alobaka bango boye. Deus havia dito. Oyo nyonso kosala ekopangwa. Tudo quanto for Mesmo osali makala. mesmo que vender, Mesmo osali voyage. mesmo viajar, Nyonso oyo kosala. tudo quanto for Ekopangwa. será Mais abençoado. Israël Mas a Israel commis très malheureux. empobreceu. Siko situation wana Agora, essa ezwi situação 7 ans. levou 7 anos. Ezwi 7 ans. Levou 7 anos. Siko yoka Agora, ouça. ezalaki litungisi ya bato. Era mesmo perturbações das pessoas. Mais ezalaki na mwana moko Mas havia jovem. azalaki mwana mokie. Era tão Bato basala théologie Você que vieram aqui. balobi kazaki omwana 18 ans. Disseram que mais ou menos tinha 18 anos. Nzambe Deus atali susi ya mwana wana. viu a preocupação Parce que dele. mwana wana Porque aquele jovem, azosala baexamen de conscience. ele fazia análise de consciência. Azosala réflexion. Ele fazia reflexão. Ndaloba boye. Eu digo, Naloba ngomba le père ici de bébé. por isso muitas das vezes, Moto nyonso toda pessoa, ezala azosambela. mesmo que está Mais orando, oyo areflexisaka te mpo na vi na mas ye. aquele que não reflete Mpona famille ya mutata, pela família, famille ya mumama família da mãe, asalaka réflexion profonde te. reflexão profunda. Moto wana tasali bachaine priere. Essa pessoa mesmo que Jesus, Nzambe obima ye nil part. Deus não vai levar em qualquer lugar. Nzambe Deus, atombolaka, amemaka, asalaka na bato bazosala bareflexion. vai fazer reflexão. Moto asalaka réflexion te Não reflete. azalaka moto ya sentiment. Amemamaka mingi na mopepe Ele é conduzido. oyo bato bazosala yango ye mpa kobanda koinite. Me moto oyo asalaka réflexion nzambe ayaka kosufle na makanisi na ye mpo apesa ye likanisi ya sika mpo bato nde balanda ye. Ye alandaka bato te me bato nde balandaka ye. Yokana yebisa yo. Yokana yebisa yo. Bible elobi boye. A Bíblia me diz, Mwana moko na kombo ya Gédéon jovem Gideão avandi abandi oreflechir estava sentado refletindo. pourquoi situation Por oyo que essa situação? ebandi bandakala Já leva Por que um isso se tempo. dilate? Por que que não acaba? tellement abandaki koreflechir ebele É como ele estava refletindo tão nzambe aye kokutana na ye. Deus vai se encontrar com Yoka te moto
nzambe akutani abengi voyant héros aloi na nzela na yo nzambe nakodelivre bino nakololation na bino nakochange bomoi na bino. Yoka réaction ya mwana mobali nzambe soki ozalaki nzambe na biso mpona nini soni oyo soki ya solo oza nzambe oyo bakoko na biso balobaki opesa lilaka soki ya solo oza nzambe oyo biso tozenaka topriaka tobondelaka mpona nini situation oyo ndenge eloko mibale soki olobi ke oza na posa oyo itisenga obengi nga voyant héros naondi biso bilo mibale eloko ya liboso fami na nga eza fami ya manase epuis eza le plus pauvre na israel loseke mwana wana azalaki na notion ya makambo nyonso azalaki koreflechir ayebaki makambo nyonso bien abi libota na nga eza libota ya manase epuis eza le plus pauvre na israel ya mibale nga lokola Gédéon naza mwana mokie oloba toza na posa na nga obenga nga voyant héros na nzela na nga nde odelivre israel nzambe alobi lève-toi avec cette force que tu as telema na makasi eza kati na yo ye azakobi mona aza pamba ye azakobi mona aza mokie na nzonga na kati na ye nzambe ayebi keloko moko eza nzambe alobi telema kaka na makasi eza kati na yo nde yango na kodelivre nango israel ntango atelemi Gédéon alobi elembo nini ozopesanga eza mpenza yo nzambe aprouve ye nsima na nzambe koprouve ye Gédéon alobi boye namoni makambo ekomi serie namoni nzambe alinga banda page ya sika na ntina nga namoni nzambe alinga banda page ya sika na israel alors nga lokola Gédéon nayebi l'écriture bien nandimi makambo nyonso olobi me nzambe ezelanga nga naa na posa nazonga nano na ndako nakende kozwa offrande na nga naya kosele makambo nzambe alobi na telemi nazozela Gédéon akei aki offrande aye nango nzambe azozela akuti nzambe apesi nga offrande ntango nzambe ale offrande wana aparti ya place wana page ya sika ebandi bato bazalaki kobebisa semence na nzela na Gédéon bato wana bakwei bato bayi kodétruire nyonso na nzela na Gédéon makambo wana esili pasi mpe nzala ezalaki na israel na nzela na Gédéon pasi wana esili makambo nyonso etunisa bango makambo nyonso elelisa bango na nzela na Gédéon na nzela na Gédéon makambo wana nyonso esili na likalo bango livre ya Josué eza livre ya bitumba mais livre ya juge otosali eza livre ya bitumba te mais eza livre ya réforme kala mpona nini tolobi ke iya exemple nalingi naloba no nini message nini nzambe apesinga mpona pesa yo na ntongo na lelo message eza boye yo oza aigle oyebi ezali ete bamadianite na bamalek oyo bayaka kodétruire semence eza mokonzi ya molili lelo biso twa israel akolimo toza bapromese na nzambe bapromese na nzambe eza partage ya biso bapromese na nzambe eza fika biso mais malgré bapromese na nzambe malgré bapromese na nzambe okomona ke ya rapport ezomonana te après bapromese ya nzambe na bafio
sacrifice. Dans mes promesses de Tozopesa badime. dans mes temps, Pourquoi na nzambe ezali? Tomona différence entre baye bazosalela nzambe qui fait la différence de na baye bazosalela nzambe pour te. laquelle tu t'en te fais la mère. Yo nayebisa yo Seigneur, moi, ça te na fait. kaka Israel Israël. elobi Israel akomi très La malheureux Bible dit qu'Israël est pas blessé. malgré la promesse En pesant malgré koyeba nzambe bakomi très malheureux. pas blessé. Alors na ntongo na lelo Et la manière du yo. nzambe anaposa yebisa yo Lorsqu'il t'a dit bitumba ebele oyo obundaka na bademo nzambe anaposa atango nano pe nzambe anaposa akodiso na nzeko nzambe anaposa opema na mwanda nzambe anaposa orespire ndambo nzambe anaposa osepela ndambo tomesala kotemwele mingi mpona bafia bato me yale moma oyo tobika mpe kotemwanye mpona bato oyo bato batala biso bamona etokomi témoignage vivant. Combien de personnes nzambe apesi ye mbongo me libala bazoliaka yango bazoliaka yango. Combien de personnes nzambe apie libala me mbongo me bazoliaka yango mbongo bazoliaka yango batoboni bapesi ye nyonso me sante bazoliaka yango bazoliaka yango batuboni aza na nyonso na vi me kilia eza te kilia bazoliaka yango na ntongo na lelo nzambe anaposa yebisa yo eza motu mosusu te na fami na bino me yo nzambe akomona yo voya lelo nzambe akomona yo voya lelo wapi voya lelo nazomona wapi voya lelo nzambe amoni wapi voya lelo nsepelisi batala na nzambe wapi voya lelo nzambe azokufa atao yebisa ndeko lobanga na obanda yiso na sikelongo na nzambe mama tika nzambe amema mosika ofrande oyo opesi yango ofrande isheleo aselisaki nzambe etika malobo esala efe na bina yo na kombo na yesu gloire à jésus ofrande eza ya sheleo tika nzambe amona yo voyant amema mosika asala eza posa motema na yo yo nayebisa yo batoboni na vi azosambela yaya azobanga mpe nzambe eza lokola mosali na nzambe mo na bible na kombo ya Jeremi azolela alobi nazosambela nazosalela yo me bino ntango nini mpasi na nge kosila te bino ntango nini yango nakolelaka kaka il y a un temps pour tout tondo ntango akolela yaya me aloba ntango tomosa na kolela ntango naposa yo omosa na kolela tala ndeko apemi naloba message eza yanga lobana eza yanga bible alobi boye gedeyo alobi nga gedeyo fami nanga eza fami pauvre se ayebaki barealité ya fami na ye nazanga mwana mokie yo miyebi bien omiyebi oyebile moko na miso ya bato tokomosepela tokosala nyonso kosala melemo motu mosu ake na toilette aokima lobi te amandolia me asenaka afutaka di apesaka bofrande asalaka mpe wapi nzambe wana yango gedeyo olobi soki asolo ozaki nzambe oyo benga biso oyo libera biso pourquoi situation oyo nzambe alobi malgré situation oyo mais yo nazomona yo voya yo nazomona yo voya yo soki pasi eza te moye tomona nguya na nzambe papa tika nzambe amema mosika oyo ezala offrande oyo seleyo azelisaki na monsamba nzambe amema mosika tika ezala offrande ya seleyo papa nzambe tanga kotala yo abosana offrande oyo te mokolo moko oyebi kosambela eza bien kosambela eza bien mais eloko eza motuya lere
méditer. Ao invés de estarmos a L'air sonhar, moko tozolota. ao invés de estarmos a sonhar, Mais foi como na moma moko. mas também tem que chegar o Todo fica bem com momento luta. quando estás a Quando eu tô sonhar. ligado, só. Os sonhos devem se encaminhar. Na isso comprendre na dentro. Você não me entendeu. Na lo comprendre na dentro. Você não me entendeu. Na lo bibuli. Eu disse isso aqui. Exato. É muito bom. Tozosambela. Estamos a Tozolanga nzambe. temer também a Deus. Tozala bandoto tozolo. Esses sonhos que nós estamos a sonhar. Um dia, eu quero ser. Mokolo moko nana posa na vivre ko. Eu quero viver. Mokolo moko nana posa na sala ko. Mokolo moko nana posa na sala ko. Mokolo moko ozolota. Você sempre sempre a Mais ezala moma Mas moko. não ser no momento. Il faut Você l'autorité. não deve mais. Bandoto wana elata nzoto. Bandoto wana elata nzoto. Esses sonhos devem se encarnecer. Ofanyo olino. Você senta de Makambo na balaka ko reze. Eu estava a Lelo makambo abo ya ko na Eu so. não Pinga toma sema isoma tema na somo la lelo. Soki Se osatata. és um pai, Pourquoi situation oyo? por que essa situação? Lelo mituna. Vocês se perguntam, Mituna motuna. se perguntam, Nzako osatata. Deus é um Mais pai. pour nini situation o? Por que essa situação continua? Ah? Bokomona a différence. Vos vereis diferença. Na bai bazosalela nga. Aqueles que me servem Na bai bazosalela e nga te. aqueles que não me servem. Toza batebeli bakanisa bénédiction eza na mbongo. Talvez muitos pensam que a bênção é só dinheiro. Ya batebeli bakanisa bénédiction eza na mbongo. Muitos pensam Kozala na que makar. só dinheiro teve. Mutu mosusu azwi yango. Outra pessoa recebe, Mais pongi alalaka te. mas não dorme. Ala kiye te. Não tem a paz. Mutu mosusu azwi yango. Outra pessoa Mwana recebe, ta te. não há filho. Mutu mosusu azwi yango. Outra pessoa recebe, Moto mosusu azwi yango. outra pessoa tem. Ata avion ya pamba ya kokende lubango amata te. Ele não deu para ele um banco. Mutu mosusu na vie. Outra pessoa na vida, Aza en bonne santé. dá uma boa saúde. Metanso mbongo ya te. Muitas vezes não tem. Nazosala effort. Mas está fazendo. Azoaluka. Asala posa na ndumba te. Não quer ser. Ana posa na molili te. Não precisa ser lá. Ana posa te ta. Bato epele. Muita gente, Surtout en Afrique. sobretudo em África, Papa boti pe bana. tem uma paz. Mais maman son kangele tansi na miso ya bana. Sabemos na Mpona nini? Por quê? Parce que possibilité na maboko eza Se te. não há possibilidade, Tata fali azolota. vai estar sentindo. Ah, soki nasalaki boye. Se eu Ah, mokolo na okoma no boye. dia que eu vou me tornar isso, Bosala nzambe eza. a vontade do Senhor é, Bosala nzambe eza. a vontade do Senhor Obeta é masini te. que tu não ekosalama ndenge nini ekokosama ndenge nini ekozala ndenge nini me na ntungu na lelo nzambe akoluka mitema oyo ekukani mitema oyo eza dispo mitema oyo ekukani oyo ezosala réflexion mitema oyo esepelisi nzambe motema oyo esepelisi nzambe na ntongo na lelo nzambe akokutana na motema wana vai se encontrar com esse coração. nzambe akokutana na motema wana Deus vai se encontrar com esse coração. epuis histoire moko ya sika kwebama Nova história dele te acompanhada. tala Veja, ozotanga livre estás a ler o livro, okodemere la même page te você não pode permanecer na mesma página. il Não. faut page esala nini Tem que haver uma virada. oyebi livre ya josue Sabe o livro de Josué? eza livre moko ekoki kotika éternel na vi na É yo um livro que não pode restar em oko kotikala te le nyonso kobundaka kaka kobundaka batemo bakangaka vi na nga batemo basalaka nga boye batemo Esses demônios que fazem isso. ler moko Há momentos fokomaka kele também, seigneur merci você deve dizer que eu Parce que preciso. il attend à yo, il attend Porque isso à é yo. na minha vida. mama tika ofrande oyo eza lokola ofrande ya gedeon Seja foi para nzambe abima mosika Deus te deve distante. yokana elisa yo yaya Olha que eu vou te informar. omiko nzambe Sabe a eza atividade? makambo ya molimo São coisas espirituais. ya double kolota lisu te yaya Eu não sou. ofrande eza lokola ya gedeon Isso foi fazer um de Gideão. eza important oyeba na vi na yo É importante que tu saiba na sua ke vida. nzambe po asala te eloko esala esili motema na nga Foi o que tocou, marcou meu coração. nzambe azose dirige epai ya gedeon na sengli ye Deus estava a se dirigir ao Gideão no singular. c'est-à-dire azose dirige mpa na ye Quer moko dizer, não estava a se dirigir a ele mesmo, ele só. mais
Mais Gédéon Gédéon a répondre à la prière. a responder o Senhor no A final. Dizendo não. Mais ça parle de isso, mais ça parle de isso. Não disse você, disse você. Gédéon a Gideão. gagné Ele olhou primeiro. Família n'est pas pauvre. Minha família é pobre. Deux. Eu sou o mais pequeno. Quem disse que Exato. eu que Deus está Na vendo? poser question. É uma questão. Gédéon família n'est pas la plus pauvre. A minha família é o mais C'est que pobre. Bangwaye que família Gédéon est pauvre. Quer dizer que eles são conhecidos? Moi les asserons. Era pobre. Je ne connais pas que dichiyo. Agora quem Que oyo bakubamona kaya estão robesa babona. a ver o que Deus também está vendo? Komona ya babia ko komona ya nzambe te. Vendo em coisas não é Kanisa ya babia ko kanisa nzambe te. Shishima ya watu ya mo shishima ya nzambe te. da história não é de Parce que soki shishima ya watu eza ya nzambe. Dentro da história e força de Deus. Ngeto tobele na nzambe Jacob te. Nós não poderíamos clamar desde Jacó. Fale tobele na nzambe ya Esau. Poderíamos clamar desde Parce que Jacó. Jacob a escroqué la vie ya nani ya Esau. Porque Jacó burlou os bens de Esaú. Mais motema na nzambe. Mas o coração Esepelaki na suro wana. alegrou quando ele Alobeli na burlou. nzela na yo. Diz através de Na nzela na yo. Ndenga sotombola libota. eu foi aquele povo. Yaya oyo batu balobaka mpona yo. Então ensina. Oyo batu bakanisaka mpona yo. Yango ekopekisa mokano na nzambe te. Divina vontade de Deus. Amém. ezala ofrande ya Gédéon. Essa foi a que fez de Gideão. Posa otobalaka baloba. Sabe isso aqui falaram? Ayaya ofrande no eza ya Gédéon ekotika kokanga te biso na nzambe. Batu balingaka baloba. Vocês gostam de falar? Mama ofrande oyo eza ya Gédéon yo oza voyant elo. Yaya batu balingaka baloba. Vocês gostam de falar? Mama Gédéon ofrande etika kokanga te biso na nzambe. Eu estou oferecendo clama ao Senhor. Batu balingaka baloba yaya. Aí vocês gostam de falar? Soki balobi liloba mpona évangélisation. Se falar, fala. Está dizendo uma conseguir Obi liloba mpona prière batu baloba te. Está dizendo uma conseguir Mais liloba mpona futilité. Ozala gagné na lele. Mais sistema ya nzambe. Julgamento de Deus. Non sistema ya moto. Julgamento do homem. Ezalaka jamais sistema ya nzambe. Nunca é de Deus. Ezalaka sistema ya nzambe. Jamais sistema ya nzambe. É de Deus. Nayoka misema mokili alobi. Ouvi um músico mandando, estava dizendo. Yoka. Olha, Nzeta mbila bazokata. Palmeira. Ezosala nini? Ezosala nini? Deixeiro. Seke omoma batu baloba loba 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 loba. Yo ozomonte. Você está sempre Batu bazoba yo ozomonte. Batu bazoba yo ozomonte. Ebino kesimi motema nanga mama yoka Gédéon ofrande etika kokanga te mama shwawa akange elomi yoka mokolo moko mama aya yoka Olha só, Amália. mokolo moko Dia, aveugle moko cego, Bartimeu Bartimeu, azwi conviction tomou ke convicção. oyo azolengeza yesu Aquele que está nga passando na em mobele Jesus. nati asala eloko asika na te Eu vou clamar até que ele yoka batu faça. bazala ezingazinga na ye Onde tem que estar o seu problema? Deixa eu falar. Deixa eu dizer. Bartimeu respondeu. Opportunité oyo nga na olekisa yango moto azapene na yo yaya akokolikile yo mais soki yo ozala bilaka na nzambe moto akolikile yo aza te ekele osika soki ozala bilaka na nzambe soki ozala bilaka na nzambe moto alikile yo aza te ya emili batransero batinda biso ekende soberanga na maboye olobani oza Gédéon kende mosika loba nano amen loba mpenza amen bapara ebele nani yango abota mwana na ye azala na ide te ke mwana oyo atanga meko akosilisa klasi te para moko te para nyonso ntango aboti mwana na ye aza baposa pesa fitiri ya liepaya mwana mais barealité ya mokili
fez apesa même vivre à moi apesa futur pas à moi par exemple qu'on perd même valeur responsabilité et sans sa responsabilité crédibilité et pas moi c'est pas à moi parce que akomisi ndoto ya mwana te yaya eza trop tard te te nalobi eza trop tard te nayoisele yo te eza nango trop tard te naoki balobi mabenge 4 bougies mabenge 4 bougies lingi koloba te mabenge liwa tant que mutu akufi nanu te tant que mutu akufi nanu te chapitre ya sika moko ebombama oyo ekomama pa ya mutu te me ye moko nzambe akoma yango chapitre wana ezalaka quelque part lelo chapitre wana ekiki awa eza awa nzambe atali olobi yo ozakwaya ero koselimite te ndenge Jésus azali koselimite koselimite te ndenge Jésus alingaki selimitaki kolimite fami na yo te ndenge Jésus alimitaki fami na ye me lelo na ntongo nzambe alobi livre wana ezala page ezochange yo okotikaka kobundabundabundabunda bien. Et bon, mais il y a un moment. Mas também é um momento. On a ça de fort, on a poussé le bas. Seigneur, merci. Il attend là, yo. Wapi Seigneur. Voyez-le wapi. Voyez-le wapi. Voyez-le wapi. Seigneur. Gideon. Quand on va y aller, ça y est, on va t'envoyer. À comprendre que ça y est. Ante ali ndio mzela. Foi fazer o quê? Batonio tumeko sele message oyo. Message oyo tunafina mna bobo ya bango. Batonio tuma sele message oyo. Batonio bashiyo maboko ya bango. Batonio tuma sele message oyo. Batonio bikila teka sima bitu. Batonio tuma sele message oyo. Bakita teka sima mata. Batonio tuma sele message oyo. Alléluia. Meso moto emonaka oyo ezali pembeni kasi oyo emonaka meso nalobi meso moto emonaka oyo ezali pembeni kasi oyo emonaka Os olhos de Deus vêm. Yemba molimo na yo alubenga. Oyo salinga yako kamwa. Kasi miso ya moto sima. Yemba molimo na yo alubenga. Oyo salinga yaminenge. Kasi miso ya moto singa. Singa moto kwasi yoka miso ya moto emonaka monoko mpe ya moto esalaka nini elobaka mato ya moto mpe esalaka nini me moto oyo ayebi yo lokola mokeli na yo tanga bible bien okomona ke nzambe ayaka kokokisa mposa bayengele oyo mitema eza ya kobukana me basepelisi motema na nzambe moto nyonso aza awa oza na faiblesse moko quelque part oyo ezoluka liboko na nzambe ekita nzambe aza présent yebisa ndeko loba nzambe aza présent yebisa ye nzambe aza présent nzambe aza présent mpo na yo te mpe mpo na nga loba na ye fototika kolota
Devemos deixar de sonhar. Ndoto esalani lela tanzoto. Totika pe kobunda lèvre moko. Vamos deixar também de lutar. Mais tokota na kimia yaya. Vamos entrar também na paz. Totika pe kobunda. Vamos deixar de lutar. Mais tokota na ki. Mas vamos entrar na paz. Ayo. Naidi yaya. Totika yaya. Totika. Devemos deixar. Totika. Devemos deixar. Oui, lèvre moko. Sabe? Na pesa bino témoignage ya ndeko moko pa asa pasteur. Eu já dei testemunho. Ba voyage na ndeko moko songolo. Que pastor viajaram. Mais quand bakomi na hotel. E quando chegaram no hotel. Ba dit que non. Bazana kilafo ya munene. Sabiam que tem grande trabalho. Bakondeli nzambe merci obate biso na voyage. Tokomi na kimia. Tokiki mutu na maboko na yo. Nzambe yonso bemi biso awa bomba batela. Ke musala toyeli awa tanga loboko. Na kombo na Yesu amen. Balani na bango. Jeune serviteur ya kanisi. Aquele jovem servo que na mutu ba olamuka babeli aso ata 3 heures ita prier. Poderiam mais Balani kitongo. e tomar Tongo etani nzambe merci obate biso mutu. Kino tongo kotana. Musala tozala mona maboko na yo. Yo ndekeli masala oyo olingi mpoza ya yo. Suka na ngongo nga musala ekoki. Bakei na musala. Jeune serviteur na bino nazo comprendre que Dieu oyo. Disse, não entendo esse mais velho. Não oramos para o trabalho. Também estamos a ver aqui para não vamos cair aqui nos demônios. Mas quando chegaram, quando o mais velho começou a pregar, Deus queria fazer 6 meses. O jovem estava admirado. Como que nós não oramos? Mas estou a ver. Mano, temos que lutar. Também agora vamos pensar em outras coisas. Nana posa to bondela webi ke no matana na motema. Algo está me subindo no coração. Nana edi mama fala na biso ya Suisse. Quem conhece Mama Valentina Suisse. Até a biso api malebele. Ela nos prega aqui muitas vezes. Obi papa Pedro akuta kwa peche. Aliança. Bongo yo to moti mwa 4. E você que tem só Bongo yo to moti mwa 2. Você que tem só 2. Bongo yo to moti mwa 3. Você que tem só 3. Bongo yo to moti mwa 4. Bongo yo to moti mwa 5. Você que tem só. Bongo yo to moti mwa 15. Você que tem 15. Bongo yo to moti mwa 30. Você que tem 30. Ya ya lo mama lanzame sawa lelo. Telema to sambela. Vamos orar, glória a Jesus. Telema to sambela. Levanta. Yaya, Yesu kombono mupambo motomboli. O teu nome é causa. Ye manzembo ezalo sambo na yo. Nzembo ezala prière na yo. Essa canção cante que seja a sua oração. Ofrande no iganga yaya. Oh yes. Hallelujah. Kanga biso ezala concentré. Makamonzamba inga sala sala wana silence. Samba sekwe na ye mutute. Mentaba sala wana silence nyos. Olimomo santo. Olimomo santo. Diga você que vai bater. Salama na dunia. Salama na dunia. Salama concentré na presença de Deus. Oh yes. Yes. Yeah.
Vai cantar esta canção. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Yemba yango ya motema mobimba. Soki posa kuadore simio pendant que nous voyons mamana kuadore. Yaya peut kuadore Yesu. Parce que yene utachanga kama yene watakwako changer. Le matin a été renouvelé l'alliance. Dans la pouvoir de Dieu. Dans la pouvoir de Dieu, on connaît cette gloire. Regarde la gloire à l'agneau. Oh yes, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Dans la main de la dans la main de la et c'est la grâce de ce moment-là. Et c'est la grâce de ce moment-là. Grâce de ce
Agora declarei por aí. Salvador confirme na cara, possa confirmar a mensagem com a profecia. Deus está quer confirmar uma mensagem através da profecia. Mensagem oyo nzambe agora confirmei yango na nzela na profecia. Essa mensagem Deus vai confirmar através de uma profecia. Et puis instrument yo zaba osalela pour apesa a profecia da mwana mwasi. Instrumento no qual Deus vai utilizar para que possa dar essa profecia. Pour confirmer mensagem oyo. Para confirmar essa mensagem. Sala concentré. Somente esteja concentrado. Sala concentré. Esteja concentrado. Sala concentré. Esteja concentrado. Sala concentré. Esteja concentrado. Ezana ndeko moko aza awa. Onde que se encontra aqui? Aza ndeko mwasi. É uma mulher, uma madre. Aza na pasi makasi na motema na ye. Tem muita dor no seu coração. Tangu message ezoteyama. Quando essa mensagem estava a ser pregada, Aza na pasi makasi na motema na ye. tem mesmo tem muita dor para Ndeko oyo esta amada. nzambe azoakorde ye visitation makasi. Deus vai o acordar uma Mais kokolanda ye na se. mas vão Protocolo será vai pedido. cair. Zala pene. Protocolo esteja Zala pene. Protocolo esteja Zala pene. próximo. Akoganga. Vai gritar. Akoganga. Vai gritar. Akoganga. Vai gritar. Akoganga. Vai gritar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, kolona kokamwa. Senhor, que maravilha. Kolona kokamwa. Senhor, que maravilha. Kolona kokamwa. Longola jina kolota sikoyo. Tira ele. Longola jina kolota sikoyo. Tira ele agora. Pacha mtema oye. Adore no seu Pacha coração. mtema oye. Adore no seu Melona coração. ya suka. Seja Lokola mwana o kama osali na yo. como filho do seu servo. Na deklara mo likolo na ye. Eu declaro no seu Tebali coração. okosaka te. Como você não mente. Nzambe. Deus. Mokola lelo. Dia de hoje. Etika mokola témoignage. Esta como dia de Nasia hoje. ndeko nanga mobali azawa. Na vida do meu irmão. Nasia ndeko nanga mwasi azawa. Meu irmão. Na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Chama maboko likolo. Levante as mãos. Banda ko remercier Nzambe. E agradeça Pour la grâce de Frère Naïa. a graça. Loba na Nzambe merci. Loba na Nzambe merci. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim.